Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Boutique bijoux d'or Mosi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mosi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Oui, bonjour, bonsoir la famille. Maman Bijou n'a ko présenter bino kaka produit langa oyo. Ezali net, eza savon. Savon eza savon ya mungwa. Elongola ba graisse na elongi. Soko sale longo pona mbala liboso komona ba bouton ekobima do ba graisse nyonso to ezaki na kati elongi ekobima. Après soko sale longo pour la deuxième fois ekolongola yo ba tache nyonso to ezolongola ba graisse. Produit langa oyo ezaka na $15 ya pamba. Benga Mama Bijou commandé produit oyo okozala jamais desi. Mama Bijou alobi ezolongola ba graisse na elongi et salami na base ya aloe vera. Donc partout et si kozali contacter nga pona produit oyo Mama Bijou na kotindela yo. Bana kin produit ezo ya kala mingi te na boutique na biso Bidor. Boutique na biso na matonge na Irebu A37. Produit oyo ezo ya eza la valeur ya $15 ya pamba. Eza pona ko sukola elongi. Avant otia crème na yo, ozui yango eza mungwa. Ofungoli, oniki yango elongo vandi ata 25 minutes après sukoli. Tango ko silisa ko sukola yo moko ko benga nga pona kopesa nga merci. Eza vraiment efficace. Bo raté te benga commander produit oyo okozala jamais desi Mama Bijou rotindela yo partout et si kozali. Oui, produit na biso yango yo bomoni bomoni na kati ndenge ezali. Oh, sali neti eza elongi na yo, okozwa produit nani savon na yo, obandi ko nika yango boye, okofronte yango boye, ofronte kokipe ko aider pona maboko, mais eza vraiment pona kolongola la graisse. Ofronte yango boye, ovandisi yango pendant 25 minutes. Après osukoli, produit na biso yango yo. Commandez yango pa ya Mama Bijou, okozala jamais desi. $15 ya pamba. Bye. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Moko ekoma rappel 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, tout ça ka ventilateur au cas où courant est rejeté. Nde mutu akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement la biso eza propre makasi. Tout tient moi garde-robe awa. Ke mutu akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia moi éponge awa. Mutu akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota la deuxième chambre na ye. Yango yo. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango yo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zongo pe na appartement ya pamba. Lingo zongo appartement chambre salon cuisine et koma pe appartement chambre salon cuisine. Ils en a premier niveau. Oh toza na salon. Salon na biso yango yo. Salon na biso eza kitoko makasi. Appartement chambre salon cuisine. Oh toza na salon.